soki Karine aboti ba ange na lola ba sa fête nga pe non sa fête nanga na otoyebi ke ndeko mwasi Karine ba sous-estima ya botate ateka matrice soki lelo Karine moto abotaka te ateka matrice bakata ba trompe bakombo nyonso tu wana azwi zemi aboti pe oyebi eloko mona soki ezaka aboti te nde mpasi ezoya wana mais soki aboti eza esengo nga na ofukama na okumisa su nzambe koleka na obanga su nzambe makasi koleka tadi nabengi fille papa Evi aza papa Evi azomérite barespect malgré mwasi na ye arespecta mibala bato te afingaka me ngai na éducation na ngai na orespecte ka Evi mais komona ke mobali mpe aza na kati ya babezi wana mpo s'il faut le dire eza na bavideo mosusu oyo ngai nakosala tata nazwi sikisa ndenge nini mobali na ngai na sengle naofilme ye naosala te. Quel est cet homme oyo akondima mwasi oyo abali aza star aexposele ye mwana chose grave encore mobali oyo aza responsable andimi bazwa kombo ya mwana na ye batiela ye yango na PayPal mpona kokongolela ye mbongo. C'est vrai ça? Mais je t'ai dit, PayPal eza wana bengisi belle famille po comment pe belle famille ezokoka kozwa monopole te na mwasi oyo bango bayaki kobala soit bakosai na bango likambo azemi yango po misu famille ayevi eboya yi babala Karine bakosi ke te ana azemi foto bala ye ale baye babali ye nde tokomomona bascenario nyonso. Point d'interrogation. Mwasi de fois mibali accompagnera sentiment basi mon mobali so alingi mwasi ne mingi pe à cause alikamo mwasi insiste na shwata ndimi po sepelisa mwasi ne mais za bilo mususu ata olingi mwasi mingi bandima internet o eza yo moko mona ke mobali ebimiso ridicule ebimiso zoba okondima ngoti bilo. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Papa oyo nini omoni makamna landelaka papa wana mokolo to jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga pour na dérangement biso ba jeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini po mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démacadé viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la
prostate. Awika, renforcer spermatozoïde. Iba, pona ko kolisanzoto ya papa. Arariro, pona ba infection. Ahmed, azo soigner. Docteur Ahmed, azo soigner faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bandeko Balandi, le code de bonne conduite, c'est-à-dire benga papa, benga maman, benga baleki, ozupe bana, ofanisi bango. Pour nous monter à malam, ozupe émission, au partager. Je vous aime beaucoup, vous êtes des abonnés nobles. Je vous respecte beaucoup parce que naïe bien été ceux qui pour nabinoter mbelenga na fanda na kitiote. Parce que na fanda, on a ça la émission, on a yeba été bino bozo landanga. Na banda kuna bino na ba bureau na bino ba misusu pe ero mona kana téléphone na yende azola na émission le code de bonne conduite lelo na zoya bela bino madame Wikipédia. Bon voilà, il faut qu'on mette un peu ko benga ngobongo madame Wikipédia tout au long ya émission oyo boko comprendre parce que na la libungité depuis na aucune notification ya Wikipédia depuis lobby lelo pe lisusu na lundi live. En fait, on va essayer un peu de bien comprendre les choses parce que Wikipédia, les alliés TikTok, les alliés YouTube, les alliés Facebook, ça demande trop. Ça demande trop, je pense, quoi. Oh, Bayebi, l'impact n'a valeur à Wikipédia. Va contredire Ngaïté. Comment est-ce que cette dame est arrivée pour nous? Arizona Kanini, qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Et aussi, nous avons appris que Karine Mokonzi aboti. Nous avons appris que Karine Mokonzi aboti par rapport il y a des rumeurs au réseau tamboula na ba réseaux sociaux par rapport à live mon côté à sala qui lobby paraît qu'il y a live voilà ba mona qui était maman azali suna ngomba te akiti déjà na ngomba na landi pe live ya Sarah to la dauti ko sala ya mo bene meninga et Sarah alobi était auti labo azana ba donner lobby école kalelo, c'est-à-dire lobby école kalelo na ndengeni mes frères et sœurs ceux qui de l'autre opposés ba acte ya malamu to sa musala bien to lona na mabele o ezali ya malamu lobby to kobuka bambuma malamu lelo toza ba célibataire lobby to kobala lobby to kobota lelo toza babola lobby to koma bato mbongo lelo to tambola makolo lobby to koma na mituka lobby na kokoma pasteur mais soki kaka lelo nanga eza kobeba bon délire lobby kozama pe makasi oko fongola c'est-à-dire tozwa madame Wikipédia Sarah Tola pour moyen de soula na ye po kambo elmo zope sangana posa kotika elmo na posa koluka koyeba nyonso ba limite ezebele la Tola mbote t'a dit bonne santé na oka calme ndenge mkilezo mema biso tuzo mema makara wana mpepe ouais ça va très bien sauf que moi va fatigué ça on a là moi repos des fois là parce que nous avons moins repos pour aller retard OK nous avons tout na manda au travail travail au nous rendre YouTube t'es na manda au travail tout na et dans 8 ans on a la OK madame Wikipédia Madame Wikipédia. Eh, t'as dit comment c'est quand même
Comment c'est Sarah Tola Wikipédia? Ah bon? Parce que on a eu mon nene ya Wikipédia. Ngakuna yebi na ngata importance na ngote ndo zongo na ngata yo kutangi sanga Wikipédia bandale lo chilo. Na yebi de. Yo comme kuna ndenge. Non yebande ni tadi. Parce que moi je sais que Wikipédia pour Azwa donner d'une personne en charge, c'est pas facile. Ok. Ça demande la crédibilité. Et puis c'est pas n'importe qui. Parce que ils ont la interview, il faut qu'on passe, il faut donner biographie na yo, ce que tu as eu à faire, ce que tu es valable n'est pas accéder. Ce qui est valable n'est Wikipédia a accepté. Parce que Wikipédia est allé ici ka OYP te cours te to solo la te mena yebi ngote etadi nga pe na yebi ngo bena bien na mona na yebi importance na ngote na mona ba batu ba comme félicitation na yebi na ngate. Voilà, donc c'est ezali moteur moko ya recherche ici ka oboni ba tu belé ba acteur ba des écrivains en politique à minene cours de grand. Exact, cours de grand parce que à part Wikipédia ceux qui te l'ont fait la recherche dans Google, total à quand Wikipédia. Et puis Wikipédia, pour des alliés, si j'ai un travail, par exemple, il y a fait d'études, je prends un exemple, je travaille sur la vie politique, il y a par exemple, il y a Sassou. La vie politique, il y a Sassou. Ceux qui n'ont pas limité dans la recherche, on a dans la bibliothèque. Place à Souka, on a un Sassou ezakuna na Wikipédia. Est-ce que yo komi na Wikipédia pour peto banotanga yo? Otanga ngata. Otanga ngaka. Okomi kuna na ndeni sa. Puta dingalo yeba ndenge nini tadi. Na yebi no importance ya Wikipédia ti. Nga sara na site internet, na 3 sites internet, ya fondation nga, ya nga moko ya Sarah Tola TV et puis na ya Sarah Tola business. On se comprend, on a ça e-commerce en ligne, on a une boutique en ligne et puis on a une boutique physique. Où ezali, bo ezali. Ce qu'on a évité, ce que Wikipédia na évité dans un mot tadi. Par contre, à Wikipédia, on ndenge nini na évité. C'est là y pour passer la rabatu biographie à côté saka. Yé mon quoi ça la biographie, yé azwaka ba donner en charge. C'est-à-dire que au moni par exemple, qu'est-ce que je pouvais expliquer pour que Wikipédia a comme ça le cola doye azu Sarah en charge yo comme pe le cola moko ya ba membre na ye ezalaka facilité ezalaka na biloko e utaka gauche droite o eko constitué pour que Wikipédia andi mamoto. Tu vois. Donc ça veut dire que moi personnellement je te félicite parce que hier je suis entré, je vis réellement que Yozali na Wikipédia. Ceux qui ont côté au petit Sarah Tola, tu verras que Sarah Tola a kobima la vie de Sarah Tola. Ce qu'a fait Sarah Tola depuis Sarah jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose de bien. Merci. Je te félicite ça sincèrement. Donc voilà, je te félicite parce que apparemment YouTube a déjà maman Wikipédia. Tu vois, parce que tu sais pourquoi Sarah je te dis ça? Ouais. Tosé belé. Mais na Wikipédia Tozate. Na Wikipédia so beti papa Félix akobima so bimé so beti papa Jean-Pierre Bemba akobima so donc ce sont de cours de grand en fait, ces cours de grand. Je te dis un grand merci, je te félicite. Va de l'avant, Sarah. Merci. Va de l'avant. Et puis, je pense que Nakati Kuna du jour au lendemain, le coup là-bas, tu peux commis Kotanga. C'est qu'a fait Sarah, Oyo Komi Oyo Zadelo. Fais de ton mieux aussi. Ça, c'est un conseil de ma part. Ouais. Fais de ton mieux. Au Bakissa, na cursus na yo oza kuna na CV oza kuna au Baksali Susu et belé au éco servir bateau. Une leçon parce que c'est ça le lot mutu à cause à la limité que faut na la solution mon 1 plus 1 est égal à combien qui a parlé de 1 plus 1 à l'époque non c'était Sarah Tola na Wikipédia na petit 1 plus 1 c'est selon Sarah Tola c'est combien 45 ouais
Sarah Toulado Lobaka 1 plus 1 est égal à 45 et comme connaissance pour moi. Ça sera quelque chose. Merci Tadi. Merci. Merci Naziamo. Voilà. Bande Kobalandi Boyende to fungola émission na biso Boyende tozo kende avec la Tola. Tadi na fête hein. Beta macho. Fête. Te yo to ça na émission mais au calculer nga peu moins temps et des livres. Na tout na fête nini. Toujours ça l'émission fête yani. T'as des bons émission il faut na ba expliquer na ba fête on non mais yango eloko ezobo mabino yango ça. Ce qui est privé boti la kango privé. Fête ya yo. Ba abonné na bato bazo landa biso. Etali bango na. Te ngani na lobby pe po ba ye baté. Non, ero lobby da to ba yo kit. Te ngana ça ngani na signaler OK. Tout travailler tout ça pour nous qui fait. Non mais il fallait ça lango libanda caméra. Pour qu'on a vie privée les sous-soutés bino ba. Te ngana na vie privée t'as dit. Dans la vie privée parce que na la namba na la ngana anytime que na koki ko filmer na divagation te pour na poster. Na ko ça le comme na divagation te pour na tcha na réseaux sociaux. Non, respect à mobile. Car où ils aiment ça dans la vie professionnelle, n'a pas ça la live quand je veux, où je veux. Mais n'a pas qui t'es capable de m'abonner, n'a pas filmer, à la discipline, non, je peux pas. Voilà, Sarah. Tout ça la analyse dans le coup là, baba responsable. Sarah, tu vas changer aussi ta façon de faire les choses. Hein. Maintenant, aux gens à Wikipédia. Aïe. Parce que nous sommes faux, pas nos takakuna. Donc fais un effort. Mais t'as dit, nous tout n'a pas banga, n'a pas anglais. Mais français, ils vendent bien. Peut-être que vous savez pas pour l'anglais. Donc ça là effort à chaque jour au bas de phrase, mot et le comment on peut bien pour écouter kuna kaka. Opération Tambousa Bongo. Voilà, opération Tambousa Bongo. Voilà. Opération Tambousa Bongo. Kola ngwa alit. Doit doter boyo senga ngo papa. Opération Tambousa Bongo. Utimosika naona kipe papa achaki yango yer moko kaya yeti opération Tambousa Bongo. Non, opération Tambousa Bongo. Voilà. Naza na besoin nazwa analyse moko boy responsable et sincère. Analyse moko correcte et sincère. Sarah Tola. Aujourd'hui, nous allons mercredi, hier, nous allons mardi. Du coup, na ba fin il y a soirée de mon scandale na internet. Encore une fois. Oh biso to yebaki que non notre consoeur Karim Mokonzi ne sortira plus jamais pour ce genre de choses. Oh. Va exposer les sous. Mais beaucoup de personnes ba lobby était Karine Aboti. Yo na dit que au salé à Kango live au posta Kango na page na yo et puis le long na tomo na monnaie live. To me bosso la na pour un sujet oh. Bozo linga bossa la biso nini, bozo linga bossa la internaute nini. Na bato ba linga abino. D'ailleurs dit que ce Karine Aboti ba ange na lo la ba ça fête. On appelle ça fête. Omoni mingi na communauté na biso to tshela ba ba point. OK. Mais to bossa na ke to ba nzambe te to tshaka virgule. Nanga na to ebike de comment si Karine va sous-estimer ya botate. Ba Ateka matrice. Soki lelo Karine moto abota raté ateka matrice bakata ba trompe ba kombonyo stuana azui zemi aboti pe. Oui, elle au elle a dit que Dieu est capable. Oui, basi combien bazo passer ba insulte dans un moment difficile au Karine a l'attaque à bota raté. Siko basi ngo ba monique copine na biso ya botisi ke biso penzambe akopesa biso bana. Et ça témoignage monene t'a dit. Et on a biso ba ange na lo la ba ça la fête même moi non c'est là. Na mona penda ke te nzambo na sala ka ko sakate a décevoir ba tuti. Non continue et puis ça m'a force à continuer sous kolukai. Voilà. Et ko ba ki sa foi. Et pas bateau bantimela à Jésus-Christ comme sauveur. Et ça likamba bien soka boti. Ya likamba bomba te ça témoignage monene. Faut pas annoncer à la communauté que Karine Aboti. Bato belé o ba sambela baza ba croyant.
basambelaka bandimelaka Jésus Christ akosepela ekolisa foi na bango ekolisa kondima na bango envers Nzambe. Mais soki ezaka boti te nde pasi ezoya wana. Mais soki aboti eza esengo nga na ofukama na okumisa su Nzambe koleka na obanga su Nzambe makasi koleka tadi topusa mituna biso musika opération soki tambusa bongo totambusa boyiba te droit d'auteur totambusa na mutuna biso bena. Ouais. Quand tu regardes cette affaire, est-ce que c'était important aujourd'hui Bino wana na tiepe na yo na kati parce que yo kozali chroniqueuse o wana zali ndeko na biso à mwasi de prendre sa vie privée, son ventre, l'enfant qu'il a cherché o yo lobia wa ba finga ye ba tiola ye qui a koki kobota te Nzambe asali grâce à Mémizé. Est-ce que c'était important de venir avec sa vie privée Zeminaye na kati ya télévision, na réseaux sociaux, au publier pour que nous non, tu l'as déjà mambo tati. Ezaki obligatoire te, ezaki pas obligé te. Poser mi azo memelango la Chine te, ao memelango biso ba YouTuber te, ao memelango ba tuté, ao memana nu liboso pe pona mbale te. Azo mema pona ye moko nanu, ifa koma maman. Azo mema pona lokumu Nzambe, ao mema pona mobali na ye, pona belle famille, pona famille na ye. C'est tout. Biso to aka ba connaissance. Même dans la Chine, on a eu tout est mais quand même fan virtuel. Même si on a obligé de poser peut-être ceux qui ont convaincre sa belle famille. To famille na eba eba kazana zemi na etawa komi nango. Mais ce n'est pas nous. Donc là mon akango est important et ça là il m'a point d'interrogation na ba doute na ba belé. Pourquoi? Parce que ba ba que hier sur azuise mi fois batama. Aïe la surprise à bébé. Voilà. Na ba vidéo où ya osala parmi ba jour na ya olexa ya zemi. Voilà et loko esali pena ba point d'interrogation na muto ba tu yango na tadi. OK. Il n'était pas obligé. OK Sarah Tola, merci. Qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui? Parce que la monaki na live où tu console la Sarah, au Bengsi belle famille. Ouais. Au Bengsi maman. Au Bengsi voire même dans notre beau-frère que moi personnellement je dois beaucoup de respect et de considération. Qu'est-ce que tu reproches dans ma camo union sur les autres dans les réseaux sociaux tout fan dans nous tout ça la moi analyse de quoi la maman Wikipédia lelo va donner auto sur là pas zongo pe donc kota na base de données na Wikipédia. En fait, tu as dit, na bengi fille papa et vie, asa papa et vie, asa do mérité ba respect malgré moi si nae a respecter mi bala ba tout à fingaka, nga na éducation na nga na respecter ka Evi. Donc, na bengi ça qui papa et vie parce que c'est lui l'homme, c'est lui le moteur. Moi si abe maman pe na lo nga da msu pe na ina me maman bo dire FC nga ko mekati. Avandi. C'est lui l'homme. Karina ko me mama na loyenge ya ba fanatique na e, ya succès na e, ya temps na e, mais yo za mobali tango za wana ko ebise non. Zelo bota o continuer bisengo na wana sala kana bantu na yo. Mwana nga za starter. Mwana nga c'est ma fille. Nga papa ne pe na starter. Alors batela mwana soko boti o kiti. Ozo mo sala na oni mo mesana. Pour nous protéger à venir à moi. Mais comment on a que mon bal peut azana katia babé zouana. Oh, s'il faut le dire, ils ont ma vidéo mususu. Oh, on a kosa la tata na zui 600 neni. Mon bal n'a rien à singler, non filmer, non salade. Azana confortable et azana. Je le ferai jamais. Tous en salle de sporter et le côté kamba mon singler. Nanda kuno ayoka soni avanda na singlete par respect ya bana alata single na chambre siko tiko tiango mokili mobimbe mona eninga la single bongo non sala c'est-à-dire mobali ana kati ya ben. Comment na ke mobali ana kati ya ben ba vidéo mtu azemi mobali azalaka net wa dimanche baza otambo na mobali na ye azana zema munene tiao vous comprendre donc mobali ana kati ya ben basali baby shower
eza lisolo ya mwasi na mobali bayokani tosala baby shower basali baby shower ozo comprendre mwasi akosala yango kaka ye moko te eza na consentement ya mobali ya mama bokilo na ya mwasi ye moko bango misato. Voilà pourquoi on a interpellé la conscience là-bas. Quel est cet homme oyo akondima mwasi oyo abali aza star a exposé les mwana en sachant que nous sommes les Africains Dédé mwasi na aza parmi bato balingaka te na média ndenge elobamaka toyebi de trois aza parmi bato batakaka mingi siko mobali nini oyo akondima ba exposé les mwana na réseaux sociaux. Chose grave encore, mobali oyo aza responsable andimi bazwa kombo ya mwana na ye batiela ye yango na PayPal mpona kokongolela ye mbongo. C'est vrai ça? Mais je t'ai dit, PayPal eza wana. Ata mobali yango aza mobola aza moto apusu ata aza moto apasi ata aza shaere ata atekaka mai aolinga bagarde ata respect na ye aka mpo aza mobali. Oko senga mais na privé est-ce que faut ya nango na média ozo bilakisa so que mobile no wana zanani incapable de tout faire à cause de charge de moi na ye monté. Non mais so kaza ki même eza ba te belé pe bazala prêter zemeya mais aza muto akopekisa moi si na inquiété basala te PayPal wana ezotambola eza PayPal ya na kombo na ye moko evi eza PayPal ya evi nde place mbongo ya mwana ezokota PayPal na kombo ya evi mbongo eza mpona bébé en retard. C'est la honte. C'est la honte mpona mobali oyo azomibenga un homme responsable. C'est la honte yango moi nabengisaki papa evi nabengisi mpe belle famille. Pourquoi? Biloko mosusu ezalaka mwasi aza loyenge mobali mpe loyenge bamemami na bango mais siko belle famille mpe ezalaka wana mpona kotya bafrein te makambo osala na mwasi na nasi mwasi nono tosepela nango te bobatela biso mwana. Belle famille ezoloba nini ou soit totikala na bapoint d'interrogation soit mwasi na mobali bayokana bakosa mpe belle famille ya kidiba yango moi nabengisa belle famille bengisi belle famille po comment pe belle famille ezokoka kozwa monopole te na mwasi oyo bango bayaki kobala soit bakosai na bango likambo azemi yango po mosusu famille ayevi eboyai babala Karine bakosi ke te ana azemi fo tobala ye aleba ye babali ye nde tokomomona bascenario nyonso. Point d'interrogation. naye kobengisa mama la servante de l'Éternel mama Chacha mpona kointerpele sous conscience ya mama lelo lobi akolinga sala ministère. Est-ce que bato bakondimela ye na makambo oyo soki eza vrai gloire à Dieu eza témoignage mais soki eza lokuta boprépare atterrissage ya makambo oyo eza soni mpona mama mpona bandimi ya CFMC okofingisa bamama CFMC okoyokisa bato soni. Donc c'est la honte totale yango moi nabenga ye bango nyonso navandi ye bango bavanda oyo esalama elobi tadi non nakomi wana te mais question otuna ye nga pourquoi ovandisi bato wana nyonso tu moni pourquoi navandiseli bango navandisi bango mpona bongo si et seulement si est vrai que Karine azali na zemi mama oyo azosala prière na live ya Karine lobi ayebi ke mwasi azemi babombaka ye osambela na ministère ya komba ou pas baprotégeaka ye mais la maman azondima mwana na ye exposé zemine matin midi soir. Est-ce que c'est peut-être qu'il y avait trop de jaloux qui point lobby pour la Karine le lobby les ambassades de grâce ils veulent faire voir aux gens que maintenant on a ça la prédote Diego héritier surtout quoi. Est-ce que c'est important so état to finga ya bato ba finga ya botaka te aza kisita za mapie mais match na nuisilité aza nzemi aboti te match sili na te et bon lobi na tongo so boyoki que Karine déjà aza na bébé na maboko kasi yango ngana wa emission netinga na mfuka mana kumisi su nzambi
tokoluka source bapreuve na makambo mosusu te ezala obligé toluka oyebi pourquoi toluka soki abombaki zemi na ye ti aboti abombeli biso ka bavideo nyonso oyo asalaki na periode azemi na ye ege esunge makasi ayasho asalela biso video ya salle d'accouchement na ye eza na internet ti akenda kobota yo monango te yango kaka bato bakosela soki ezalaki peut-être amonaki ke alakisa bato kenza soki ya échographie na boîte ya sepeno bapiaka bango na poto kuna bapesaka bango babiloko baoya nango jour accouchement bapesaka bango babiloko ebele oyo ezolakisa ke mwana mwasi oyo aza enregistré na hôpital tel akobota na hôpital tel bon on sait pas peut-être pas ozoya nango mabombi mais yango moni cause navandiselaki belle famille mobali na mama soki makambo eza lokuta ah non c'est plus pur. Mais Sarah, ozomona te ke ekoki kozala lokuta te parce que déjà koyoka les gens bakomiti na niveau ya kosala bebi nini mpona déjà ezalaka mokolo bayaka koannonce sexe ya mwana et tout na date mwana fo donc abotama eli koloba déjà bakendaki donc échographie bamoni déjà c'est que papier échographie eza c'est que papier ezali sikoyo bino il faut kaka bazwa na papier na batia papier na peut-être eza secret te makotisi bato na doute eza secret ondimi mais sikoyo ya kotisi bato badoute aute kobima o belle famille epekisinga mabimi suna zemi ndeni po oyo abimi turo ndezemi emonani te abelle famille epekisaki belle famille sikoyo ayaki supwani ozomona ke mwasi moko boye na ndimi tayoka mama ne deya nayebi kayokaki te mobali nekuti pamba ayokaki te na belle famille mpe bopeze te po soki belle famille opende ezalaki famille ya malonga. Baza famille à Malonga. Nous avons appris que Baza famille à Malonga bien organisée. Bien organisée, c'est que va cause bango. Pour ça Baza famille bien organisée, famille mon côté. Et on dit maman na bango. Zeme bimalibanda. Ba on dit maté belle famille wana eza na lochocho basalela mwana na bango azobota mantintani. Mais tintani on eza bango moko la Chine esengaki to salela bino. Esengite aya esengite. Ba western musana ngonini bato ba eda biso netinga pe bo mutako benga sanga na sepene mizono koda ngoyo. Ti na sala ka PayPal. Na zupe na commune kolo bato nyasu bangi bachela bebe en yeta mbongo PayPal yango PayPal na komba mobali. Ngai na zande kwa mobali na olinga betiste. Est-ce que ba ke ngai Angelica meka osala nga PayPal na peta na mbet hôpital na sala live muta salela nga PayPal te eza ko déshonorer même famille na nga ke baza incapable ya ozwa soin na nga hôpital eza ko déshonorer même nga moko Sarah que je suis incapable ya remise à soin hôpital et so déshonorer na mobali na nga na pesi honneur na famille na nga te pourquoi bosala nga PayPal famille na nga ekufite nga akufite. Pourquoi bino bosala nga PayPal? Non, so mutenga sunganga aza numéro na nga za ba contact na nga elenga na ndenge na yo. PayPal why pour ani PayPal? Mais anglais est moins trop. Là c'est que na maîtriser anglais. Français oboya kaka. PayPal pour ani. Skoyo za mobali. Et alors quoi na pesa exemple na ke musika te yo montadi. Fiancé na okenda ki opredote ye zemi ye aza sko na zemi aza pe chroniqueur ba tout le monde a lobby ba cheli so PayPal tadi ngala pa @gmail.com ikolo ba komi bébé atadi so mutumia sto linga sunga ya pesa mbongo PayPal na ya ngwane salon de je n'accepterai jamais ça. Voilà so ya tayo tiki tadi nga na obelelo no fingo makasi ozazoba mbali na fingo makasi tadi na téléphone okokate to ebisi mo sino retirer et indi. Est-ce que moi s'il faut kaka a dominer mobali il faut kaza là au-dessus il y a ba décision par rapport à soi-même. Moi si deux fois mibali ba accompagner à sentiment ba ce mobali so alingi moi sine mingi pe. À cause ali comment moi c'est insister na chouata ndimi pas se pelisa moi sine. Eza bilo mususu ata olingi mwasi mingi bandima internet o eza yo moko mona ke mobile ebimiso ridicule ebimiso zoba okondima ngoti bilo mususu mobile bandimaka
Mo pense ko yebso penga linga camarade non na taya ka susu ate. Bon, mobala otala ka moi sinanga lingi te non sa nini ACP ayoki kaka, il pas éviter. Mais ce que ezandenge mo te na ba problème neti o tozo mona OK mobala zo bima incapable ti na miso batu boye basa ela zemi na ye o ye mo ka chiaki. E bandi la zemi ti mo na fa ko tamo. Pardon. Sarah, nous avons déjà bon de livres pour Simbada, Papa Bien. Nous avons un bon de livres. Il y a Pembe. Ce qui s'est passé hier, pour toi, Sarah, ce qui s'est passé hier, la Kansi est là qui en direct, est là qui live. Ouais. Analyse sur les images que Bissonio Soto, Banakota la Loki, et Koki Kozala Nini, peu au Koki Kosolo Nini, parce que opération. Tambusa Bongo. Tambusa Bongo. Tome ko Tambusa Nano. Bongo na biso pour connaître un peu de comprendre. Ezali ezo ko définir nini pe ezo linga batu ba comprendre eloko nini. Saratola, ce qui s'est passé hier. Okoki kolobani parce que belé pe balobi te basali montage. T'as dit wana montage te. Siko place au monika so lobi montage na fingi ba ngonya so ben sensé. Sarah, olinga ko finga bato kaka ben sensé pour na za besoin na ba insensé elinga ko loba nini. Siko tout dans la nini. Kongola mael est tellement mukiye que akenda na recherche te. Siko yo pe tout na ba silika nini so na lobi insensé insiste te za mafinga te. Ba tu so ba o finga ba twese eza qualification. Eza qualification. Koloba muto za ndoki eza pe mafinga te. Ils ont la qualification, on qualifie un ndoki. On a vu le bozo sur Wikipédia. Allons-y, ouais. Et la qualification, so ba kotina kungeleza wana ngamo kutso beti Sarah omoni que signifie Sarah tola. Ba ebisio kibonga. Pour ce so rotunika mot insensé définition. Bosika poani. Parce que muto aza normal. Ana mayela kibo moto benga ngo montage te mutu nyaso so benga ngo montage aux insensé po eza montage te tadi na misu na nga moko alei mutaka na moni yo mona ine tsaka zemezata na moni pla elaxite ke zemezata te mena moni beba yeta zate na bandi ko meko kansanga bi akyo sakana po comme il a dit, le monde est évolué. Oui, puis c'est ma calezala, moi si fois beba, alinga yo kasola parfum te, maquillage te, baroba mabe. Lelo, moi c'est lelo so zana zemi on la ta kabelo, achepe make-up, achepe parfum na e. C'est comment moderniser. Kasi to ko ti moderniser ti moi na pe akoki obima ki osakana. Ça va. Ça va, ça l'a pas analysé. C'est tout petit caca. D'abord, nous devons comprendre. Dernière explication, on a pu se comprendre. Le monde est évolué. Moi, na baye na ba chinois stress. Abaye longia mujakina matin midi soir abaye mujakina. Amoni ke non fa luka bana génération na ba vanda ba saka. Ageta sali mo sorti mukie akena ngambu ya lola akuzonga na ye siko yango nde obiso na bato ba otala soto mona elobi zemi na libumu ezate po dimanche yaki a lobe komi bu ekangi chemise ba bouton ebande tina suka pyjama wana yango wana lata ngo ye na mbali na lazana ngo mobile ne pazana ngo siko pyjama wana ekoki ndeni ba panzi awa eva ndenge nini liboso ngomba o alatela ki roba vert lobi eva ndenge nini ngabi ayeta ki osakana ti botami mama chacha bombi par rapport à ministère par rapport à discrétion kobota ya Karine ya discrétion te zemi nde ezalaki discrétion mais bapesi biso zemi bongo mwana botama bapia biso discrétion mujaki na keba tolingi baje wana ozoya nango ba discrétion te mama pasteur discrétion te discrétion fala bobomba zemi ya Karine banda 1 mois ti 9 mois bima loka bobsala ki discrétion na zemi te mwana botami bopesa biso bébé Henrietta bébé la star na biso soka botami
nabi bon c'est que beba botami mama chacha habito bomba de na ebeli Karine Henrietta botama mama chacha bato bomba Moano baso c'est la mokili mobimba la star. Je ne pense pas. Sko Henrietta ki wapi. Abeti tour na la Chine, ya linga la Chine te ba maman la Chine ba bandoki. Est-ce que kekuna akete. Ah. Tadi na tambusi bongo na tambusi bongo na tambusi bongo no linga na mekoko makeza ezaki baje base. Mais so na tali ka mama chacha. Na linette na ina bible nda simbaka nazongi simanga bite Henrietta ki osaka mais téléphone ango ekwe ki na ndenge nini téléphone yaza ki na sima caméra au filmer mu jakina au kongisa bilamba Henrietta téléphone tangi kuei elongi na trépied kuei au ya nzoka azwango et ça la continuité azuango des places to capturer ti total boy vite peu avant d'aki na kiti ngala bana otali bumuni na kiti tembo so na mujakina moi ça c'est mazuli polo amatisi boya croisé à l'aise et puis action ya kobuza mapo pour le lokota et lorsqu'une femme est enceinte c'est pas facile hein? Ah. Mais et puis moi ce qui m'étonne aussi l'énergie à Karine Mukunzi hein? Donc vraiment c'est une femme combattante hein? Parce que déjà moi si na bazem il y a 7 mois ou 8 mois aux en énergie wana quand elle est forte. Amakasi ya amakasi penza mingi même ça que anga bi technologie change nzamba changer j'ai et so za nzemi o mona mukolo na mona note côté msupe ba commission ballon akena nu akobeta bale akotala ba camarade azonga kaka donc supe toze la Henrietta suka kende kotala nani suka kende ko visiter ça aime ça pas que Suisse papa ba ya kaka. Mais je non il y a tout une question tout c'est la carte on a deux questions on a tout deux éthiques à la moko bon délivre mais Sarah est-ce que ezali une façon ya ko détruire Karine Mukunzi et pas bateau yo basoutenaka kaye et pas bateau yo bayaka pona ko ya ko kosa yeke tozo ya ko sunga yo na cc bazo ko détruire pourquoi toujours même ata kosu o bazo linga basa la Karine il faut mokili mobimba donc yeba que non tozo kenende ko sa la Karine loko au moins loko babandi ofo basi sango aya cho sara vidéo tinenga ki obota yango pe batu ba ozela pona Karine parce que eze loko a mesani sa bango azo koso talaka mwasi aza a moitié ni na mbetu dra awa na mobali n'est pas à moitié ni na mbetu ba tipiki ba dra au filma chela pona media. La vidéo. Voilà, merci Sarah. Question Oyo, quand tu parlais na notre beau-frère Nabo Sanaki et Yakinga Ekei, mais ce qu'on a moni Ezongi. Pourquoi tu appelles notre beau-frère Azali irresponsable pendant que la baronne place Aza afin d'Arananda quoi bien, sa maison très bien équipée. Ce qui veut dire que cet homme-là paye la maison de sa femme, sotali décoration à salon à bango. Ce qui au moins même Karine azolata bilamba il y a valeur bilamba ya mutuya. En quoi yokoki kobenga un homme pareil Azali irresponsable maman sur quel plan intellectuel, sur le plan physique, moral, sur le plan matériel ou na côté nini yo o kobenga ye irresponsable parce que jusque là azo ko assumer ça. Pitié. Ah, pitié. T'as dit qu'à tes visions. Oui, oui, que dernièrement la kataki et mission voilà on a monté ah na monté te écrit là inga ba problème il y a beaucoup de personnes qui Kata là. Non maman, répondre c'est une question parce que la moni trop se trouve aux autres chuba épée ba makonga mingi mwana ba tié aux chuba épée ba makonga mingi des fois c'est t'as dit tina koma na nazemete hein na utaka ba exemple opesinga ya ki Karine ana ndaku de 1 ndaku wa Karine izwa mana mbonga ba chinois de 2
biloko nyonso eza na ndako ya Karine evi akuti yango. Comment ça? Yango na ina expliqué au te papa. Ok. Evi akuti yango. Un homme responsable. Ceux qui evi aka responsable. Lelo aliboso alinga te na ndako ya Karine. Bakiti. Bakiti wana elali era. Pitié. Yaya, oui la question pour Nico. Bakiti wana. Batu nyonso ba mateli yango bavandeli yango. Elongwe wana. Tant era tiki na défaut. Feli aye kana bakiti wana la Chine somba. Bakiti tala mama chacha. Dibisala bakiti ala la dame. Ekoza eza l'esprit. Ozo mona te maman yo likam nini nana ngo alatisi o banda noir. Bakiti wana ekendaka pa Evi evana na salon ya Evi bakamarade ya Evi bapentela bamelela tandika te mission oye place à bien te change ta question bameleli yango bashisha babileli bakiti wana bakiti wana kaka yango wana esalela porno Karine asalela porno na tigre oyo epi bakakiti wana kaka Evi Paye, un homme responsable. Lolangolo fitana obena kiti wana kaka. Henrietta pazo botama. Aola kana kiti wana, ti kiti wana eza ekobo pa do babwaka. Pourquoi ils ont kana kiti pendant que la maison Nazo expliquer. Oh papa. OK. Na mi place oyo côté eza mabe makasi, fallait pas. Maman pasteur. Asalara émission kana kiti wana ezofandisa ezoyamba ka kiti wana ebimi na ndako ya Feli na ndako wana sika ka kiti wana biloko nyonso tokuti na ndako wana apa mbeto wana esombami wana me biloko nyonso eza na kati wana akuti yango. Un homme responsable akondima jamais na ndako oyo atiaka makolo amona bakiti wana. Soki bakiti eza mutuya te ya valeur te obi aza homme responsable aolinga ta bazala terrain vide baluka mbongo basumba bakiti papa po bambongo baosalisa bafeti bavandi na démon permanent na kati eza kiti wana oyo uta na ndako ya Feli evandisa ba era evandisa na babibali oyo baza ba anonyme toyebi te bavanda na kiti wana anga bano changer na kiti wana na mbeto oyebi ke bafani na mwasi na ngande basomba oyaka pola lipungi apoki responsabilité na eza wapi na yebi soki ye mtafuta ndako wana parce que akoki même pas ko changer ta eloko moko na ndako wana et pas Feli ka po mbeto ekendaka te tala nano et pas Feli bakiti wana ebimi eyeti na ndako aza siko. Mais maman combattante au monde a été que bakiti wana ekokai kokota na deuxième maison te. Fala somba bakiti mususu wana te kango to pe akaba. Mais responsabilité n'est pas place ni. Aza wana azo assumer, azo accepter ou azo kutana nango. Secret de que batani na kati sozo que netina ba dibo. Et pas Philippe secret za la kati biso to mona ba okosa biso bolingo menzoka na sous-sol ye mtafutaka apesa afeli mbongo po afanda wana leta kangisa mbongo alukanda kwa kinisika ovanda ya yara okosa batu na media net a bien mais en réalité elle souffre ndenga sala pas Philippe tie komara ya robengana robora biloko dipanda. Un homme responsable Ngongo nga changer destinée à Karine. Nga so moninga avant na après na ngomona ke makam na sala avant na ko sala mosule lote. Il y a un changement. Oui, il y a un changement. Okute na muto azota lisope vike. Succès za mabete. Mosala no ya mabete me fosuka. Pourquoi il y a un changer te? Maman ne ana sa makolonie. Mobile na sa makolonie. Donc yenda o dominer likona bango. Mais papa fa nanda ko mokoti. Papa tika, Karine a femme seule avec wifi.
yango ntango bafinga bato bajalouse wana nga na mituna kanga na mobile na nga nalala ne matin midi soir totengana ne na mutuka sikoyo ye moto azala femme sel mobali na Suisse ye na Belgique te bazala bongo wana pe ki motia mabe na bino na jalousie na bino mobali aza femme sel homme sel avec wifi na Suisse ye pe femme sel avec wifi na Belgique. Bon. Les Irlandais jamais. Soki bolingo pende ezalaki na makouple mais moi c'est alanda mobali na Belgique na Suisse. Je vis sur un commentaire il y a oui ben bangani. Comment moi si à ça la vie nanga mone mobali pe nanga azali ka femme seule mais ba commissaire maye zo ka femme seule. C'est difficile hein. Mbetu o elala batu na batu ba pete la ba penta alelobi mamu Jacquina abali pe kongumba bilamba Henrietta ye wana zo mami kaka na kiti wana zo peti kanguka wana mukinza feleza wana latika mais ce ko bilamba mwana biso omoni te zo so malédiction naloba te tadi. Aujourd'hui s'il faut prodiguer un conseil parce que total appel makambo t'as dit un conseil te pardon Sarah t'as dit pardon total makambo pardon parce que on doit regarder cette affaire na bangambo et peut-être moi na kolobela na ngango lisusu te pour moi aussi ça commence à me faire très mal à la tête tout passe ça commence à me faire très mal ya na mbali na tête pour nazo comprendre copie ya ye na mobali ne na mujakina non mais comment il y a deux familles d'abord au baba sanga famille innocent famille bana blé wana no biloko bazwi mbongo ya beau frère papa maman na c'est loko na tikila bazwi mbongo ya mobali kuna pe famille ya mobali bandimi moi si o baba ye kopesa la mbongo mais lorsque vous voyez que il y a un temps où la vie de vos enfants les a en danger, critiquer, insulter, exposer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mandenge ya mabete. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que héros ba téléphone bakoyamba ninga bakoyamba ni Sarah. Mais peut-être les moyens beaucoup zoa ya kolana biso même ata na ba émission oyo apporter un plus sur cette affaire et le moyen et les kanakimia parce que c'est la vie d'une personne et allez à venir il y a batu oyo ezo lukanyo so ekende na mai parce que nazo ko raisonner ma concert dernièrement dans le bakin de konanga moi c'est lobby belle famille lobby na tia lisusu ba photo ba vidéo azemi nanga na place publique ce qui veut dire que belle famille makambo bazo loba bazo yoka yango mais nini isusu epiqué puis pour le téléphone ko ya lisusu bozomona te ke timola kaka pona nini mu Jacquina azongumba bilamba mwana na bakiti ya ekobo conseil yango wana tenga wana place ana na ngina ya mabe na ko ya mabe ka place wana un message fort pour moi aussi. Conseil ezate madame qui connaît tout ayeba nyonso ayebi oya salaka non peut se conseil nga nazana ba maîtrise ka pona mona mama chacha espoir ezoza non na bimite ki na concept ana zemite ba possibilité non na bimana te bana kana kondima ana zemi bébé Henrietta qui est sakana elle va rentrer soit à boti maman cherche à bombi après ba réception après nana nazana na concept wana non na bimite nana na confiance à maman cherche. Merci beaucoup Sarah toluka toka bwana conseil des atedadi toluka toka bwana na lukande batu na ba commentaire bo tchelanga evi aza na classé place à mibale ya lolenge ni comment c'est tolongoki si tolongoki conseil à moi Sarah, une dernière question. Aujourd'hui, moi, ton confrère, Nzambé, à Salinga Grâce, je trouve une femme. Apika.
Apika c'est-à-dire Apika ko? Apika nande ni. Apika yaya po pena de ba belle-sœur. On a ainsi ces questions. Laisse-moi finir. Je ne peux pas annoncer ma vie privée, ma femme, la télévision. Et peut-être les jours où on n'a pas la même caméra de il y aura peut-être même la sécurité à la porte. Tout le monde téléphone exotique à la porte avocat. Mais je peux te dire que même la porte téléphone est gothique parce que moi je joue pas avec ma vie privée. T'as dit. Nasi ça donne d'autres questions dans la situation. Nasi sa question. Ba le kusala mate. Na moto olinga ya opambola to kangeli banda. Nasi lisa. Osembole en poani po mekanga. Nasi lisa. Na otali so somo elikambo ngo olingo meka ningeza. Nasi lisa. Tadi. Libale osala matin. Basi ba pamba bino mabanga na kati. Nasi lisa kasi. Ah! Koloba makamande ngwana te. Oh, sécurité l'ONU. Et, 4e pouvoir au monde. Moi, si on a assis à l'obate, on va la famille, on a zopon à sauvage. Il va les bouffer. Voilà. Na balaki otuna boye Sarah. Na zu invitation. Jour ya libala na. Na pesi Sarah tola. On a ningo pesanga. Na jour invitation nanga jour à libala nanga la jour invitation na pesi Yvette Kalombo. Maman et toi. Na pesi Karine Mokonzi. Na pesi Gloria. Maman YouTube ça fonctionne. Na sotanga mutu na kombo na ye. Na pesi Gloria Olangi. L'américaine. Na pesi Kapash. Number 1, maman YouTube avec fonction. Na kati ya fête nangai. Na organisateur nangai, na organisation nangai, batie bino nyonso mesa moko. Ah bon? Et que bino boke kokuta na mesa moko. Na bandeko no wana nyonso. Oh là là. Attitude nini yo okozala na yango et pas bandeko na yo wana nyonso. Vu bien, tout ce qui se passe sur internet entre vous. Ah oui, qui non c'est pas ma casse t'as dit. Bien. Au 20e sur table encore. Bien. Mais ils ont tout le monde qui a vendu. Ok. Au vent. C'est que mon toit n'a eu. Karine. Ah non, femme. Karine, pourquoi? Ah, ok, ma. Pourquoi? Bah, on a tout, on a blessé à Chokaban. Ils sont tout ça. Bino Choka était. Personnellement, pour la baronne, on a évité, mais n'est-ce na Choka et non. Mais à lire oiseau linga ko sanga na makamba rieta et vous en avez de multiples des émissions qui se font, qui se multiplient nuit et jour pour Karine et Tazana Molikolo Nangomba. Les gens cherchent quoi? La dépression de notre soeur. Tout se paie ici bas. Karine Mokonzi. Tout se paie ici bas. Où c'est qu'à jalousie en tout se paie ici bas. Lolenga sala Niki, Lolenga sala nani Jaël Chaud, Lolenga sala Gloria Olangi, Lolenga sala bato ebele, et ça on aura tout se paie ici bas. Voilà moi quand opinion dans notre pays. Monsieur je salue un grand monsieur, il s'appelle Diego Milito. Merci beaucoup parce que messieurs les vétérinaires, l'agriculture ouane zali na mbongo ebele. On a peine oya bilanga. Teto boy toujours invité. Oya bilanga. Pe awa nga la gisango ke. À la PT basoso. Chambre froide Diego Milito. T'as dit tout nanga sponi. Mon kande na robali kama agriculture yo kasko ben ça c'est des ba fonctionnaire au dédicace là-bas. Ba fonctionnaire ndeni. Mon de kana petit gide yo po ozo insister qu'agriculture peut ça mbongo. Non mais c'est te yo kasi ko makamba ben sensé. Ayebi makamba agriculture te ce comment kande ba yo kibomo. Ba on peut la minute ba komi na sana na agriculture. 100 bits. Bilanda. Donc 100 bits, baebi ben inconvénient na ngote baebi souffrance à colonne te, mais quand poto le bet otili solo keza na mbongo, ale bango pe ba na mitema nde bazana, na ko ça na agriculture.
otinda bato balukelanga espace kuna na Kinshasa balukelanga ba hectare yaya osimba touche sala eloko oza na conviction nango oyo omoni ke okoki kosala oyebi ozomaîtriser yango tu le fais botika bilandalanda oyo okoma na ngambu nde Karine akomi na ngambu ya video à tout moment ndaza na zolala te ndebe misio zosalama boye ndaza na ifa bimasuka na zemi bongo yo pe chaka mikandati tati na sisi na mot de la fin dédicace chaka mikanda nini dédicace dans le loto kabwana dédicace dans la sponsor nanga Manjabu Gospel Azir Chi Magique Adassa Fondation Sarato la Foussate. Un grand merci na papa Diego Milito, un grand merci na tata po FAPK to ma grande sœur chérie, pourquoi pas na maman Gina Amato motema papa Aaron Amato le prince de Dubaï. Merci beaucoup na maman Madolelo na Germanie motema papa Samuel. Merci na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos na moni bongo de beta industriel moi aussi à Pembe. Merci na président Bébé, merci na présidente Nathalie. Merci na papa Edi MK, merci na Eliezer Kano, merci na Sarah Abwele, Dalia Onyema, Pamela Kabeyawe, Touedouche Kalala, Célia Kike, la Rose Bonga, merci na yo. En tout cas, merci Belepe na Sol Bambemba, merci na Angelos Karwal, merci na Murphy Andrea, merci na Bandeko Nyonso Ozo soutenir Ngai Bob 08. Un grand merci à toi, un grand merci na page Facebook na Bandeko Nyonso soutenir nga. Bino batutala nga bo s'abonner na page na ngai Facebook, Instagram et puis TikTok pour nous soutenir nga ya bino Saratola. Merci beaucoup na bino nyonso, merci pe na yo tadi ngala balingo ya mbinga l'émission. Merci Saratola. Merci. Bon délivre, bon je te salue. Ici Bizwa Bio, to Kaboni Awa, to Tony Balansima. Libanga. Le bio Bolekano. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.